Mbote bandeba bolingo na poka na nesi kozala longo na bino lelo tokolobela vraiment likambo etali Timothée 1 Timothée 4 verset 8. Bien aimé ya solo na mikolo tozana ngo boye bato ni bango kolinga kosala exercice ko kima ko prendre soin nzoto na bango mais mingi tozo ko kima makambo ya Nzambe tozali vraiment fidèle na été. La Bible lobi na biso na Timothée na tangi bizali que tozo kopesa importance na biloko ya mokili ko sala sport mais tozo la fidèle na Nzambe te alors que makambo ya Nzambe nde ezali yango ezopesa biso makasi na puis ko soba biso na temps na biso présent et puis na avenir yango ça très important. Pour cela bien aimé dans le Seigneur esengeli ete tozo ape toujours tango lokola tozo zwa tango ya ko sala exercice ya ko prendre soin na biso moko le tolata tolingi tosala boye toza pe temps wana ya kotanga liloba parce que liloba yango nde penza ezali important yango wana pokwa lelo ndeko avant olala zwa mwa tango tanga bible na yo méditer lobi te nzambe akolobela nini na pokwa lelo vraiment nzambe apambola bino na ndenge bolandi tongani boye lobi.